yango ba relation mosusu dans la vie bakata kango. Ata soki obota na mwasi, bobota. Mais soki omoni keno relation na bino wana ezo aboutir nango na mariage te, Nzambe ayeko sala ngolu obali mwasi mosusu to babali yo epa ya mobali mosusu, ba relation wana kala bakata kango parce que ba relation wana esalaka keno la plupart ya ba relation mosusu ya sika ezalaka lisusu stable te parce que bozo gardaka toujours ba contact parce que bozo monanaka parce que il faut bana bakendo tala mama na bango, bana il faut bakendo tala papa na bango. Yango esalaka mingi surtout na ba mariage ya sika, stabilité eza lisusu te, confiance eza lisusu te, kimia eza lisusu te. Pourquoi? Parce que ex nanga moko boye akoya kotala bana, parce que ex nanga moko boye akoya na bana bako passer weekend awa, ezalaka toujours participer mawa, hein la famille. Donc ba relation mosusu ata soki bobota, soki yo papa oyebi keno déjà na bota na mwasi wana, mais obala ekozala bien otiaka mama ya mwana na yo en contact na mwasi na yo oyo bota, pour que soki mwana za na besoin, soki mwana za na besoin ke basombela bilamba o mbongo ya minerval, mama ya mwana akobanda ko contacter mwasi na yo. Yo pe mama soki omoni ke obota na mobali moko boye mais libala esimbaki na ngote to bozalaki na libala ekufati, Nzambe ekosala ngolu ozwi mobali mosusu. Tango okota na ndako ya libala ekozala malamu mingi soki bana baza bana mike, sala que non papa to mobali na yo azalaka ye moko en contact na mobali wana, ekozala malamu mingi. Ezala te que non yo mama oh il faut na ke nomona papa ya bana nanga bandeko nanga esali makate. Yango tomonaka babiloko ebele ya makambo ekotaka surtout na mabala. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino tonton décor ilongo. Ebele abatu basepilaka déjà na tonton décor hein. Eh mutua mangala pas possible. Ye penza na mangala matakita ya sakanaka te hein. Ye soki akoti na mangala na ye wana ezalaka toujours et encore somo na niveau moko pas possible. La famille nini ezoleka na tonton décor. Tonton décor bibala bala hein. Mabala mosusu bandeko nanga tonton décor ye libala sika abali mwasi mosusu sika, même akanisi na ye eza kaka epa ya mwasi na ye akala. Bandeko nanga lelo eza ya kobeba, lelo penza eza ya koinda, mais avant to indisa, avant makambo ebeba, la famille toyebi ke tango to sala émission bongo bato asika pe bazokota, bato akala pe o bazalaka toujours na étoile nano basabona te baza yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne aba na Nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoile Inès TV, zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni. Côté mosusu, talela PR, hein? Balia kaka la famille. Nga na boya kananga bolandaka biso na nzala.
kende olia na système moko ya Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Awa penza makambo ye somo. Tonton Décor auti kobala. Avant abala abando bimana mwasi moko. Kandenge ezalaka azobima na mwasi yango pe ayaki kozwa zemi. Tango pe mwasi aye kozwa zemi bandeko nanga mwasi yango aboti. Tango aboti ezalaki mwana mobali. Tango aye kobota wana mwana akomi pe kokola mwa muke malembe kandenge ezalaka bandeko nangai bino moko boyebi biso basi ya Kinshasa biso ba congolaise bandeko nanga. La plupart a basi bazalaka, soki nano aboti te, aza mwa posé. Mais soki omoni peut-être mwasi aboti kaboyi, makambu na ye nyonso échangé. Mobulu ebandi. Akomi kotia misoka likolo bandeko nanga. Siko na relation ya tonton Décor eyaki kosala bongo. Après kobota na mwasi yango pe tango aboti kaka mwa beauté mwa forme pe ye kota ye bandeko nanga akomi mobulu mata kita na mibali sikoyo pona tonton Décor alobi te mwasi ya bongo nakoki kobala ye te parce que bino moko boyebi na libala soki déjà na ba fiançailles boza na ba fiançailles oza na mwasi moko infidèle mwasi moko kindumba mata kita to mobali moko kindumba mata kita ezate ke no tango bobalana nde makambo wane kosila te esilaka nango te yango balobaka toujours tango a fiançailles ezalaka tan bozo salaka observation mobali asali observation epai ya mwasi pe asali observation epai ya mobali. Tango tonton Décor amonaki bongo alobi mwasi oyo nakoki kobala ye te parce que ata soki na bali ye ekozala kaka somo na ndako ya libala ekozala kaka mata kita. C'est ainsi que abwakisa mwasi wana nzambe pe alalaka te ale tonton Décor aye kozwa mwasi mosusu tala mwasi taille mwasi nzambe mwasi kitoko français mata kita mwasi moko nzela ya mino bandeko nanga surtout na monde lelo basi ya nzela ya mino bazalaka basi ya kitoko basi nyonso bazaka kitoko ezala ba o bazana nzela mino ezala ba o bazana nzela mino te bango nyonso bazalaka basi ya kitoko o peze kontaka na mariage eza kozala na mwasi surtout pona basi ezala na mwasi oyo akobandozwaka soin na yo à 100%. Mwasi oyo azolengelaka yo, mwasi oyo ayebi ke no mobali azate, il faut na salela ye mwa fufu ya moto, il faut na repasser bilamba, il faut na préparer ye ba uniforme na ya musala, donc makam nyonso sous contrôle. Yango basi oyo
tolingaka ezala mwasi ka ya beauté te parce que ebele ya basi lelo omonaka beauté mais kendo tala to kendo vanda place oyo azovandaka place oyo azolalaka kandi nde tomonaka bavideo mosusu na bafacebook salite matakita sikoyo nzambe ayekosala ngolu na tonton decor aye kokutana na mwasi na ye ya kitoko. Mwasi yango kombo na ye nani? Kenny. Nde mwasi ya tonton decor. Bandeko nanga bakomi kovanda na ndako ka ndenge ezalaka babalani makambo nyonso basali ba mariage na bango bakomi kovanda na ndako. Tango kaka mwasi ya liboso makangu na ye o babota na ye mwana na kombo ya Naomi Lufiakenda. Bandeko nanga toyebi bien Naomi Lufiakenda. Mutu esalaka bien te mosusu. Ye aza mutu moko ka ya matata, mutu moko ya mangala. La famille. Tango ka ye ko apprendre que notre tonton Decor asi à Bali. Bandeko. Nde komi kaka muke fo amemaka mwana akenda kaka amemaka mwana epa ya tata na bango. Siko tata na bango wana asi ya Bali. Mwasi nanui Kenny pe koloba ayebaka na ye koloba te. Azalaka mutu moko azalaka ya calme. Bino moko boyebi batu o balobaka français mingi bazalaka batu moko ya calme. Neti alingi aloba na ete bazalaka bongo. Sikoyo Naomi Lufiakenda ye aza mutu moko ozotuna ye question moko akopesa yo ata 60 réponses na 2 minutes apamba. Akomi komema mwana sikoyo kuna mwana apasaka journée tika kasi mwana asakana te. Ye journée wana mobimba ye pe il faut azala. Na tango aza bongo eza tate ke non ndenge tomonaka batu mosusu naza mopaya na ke epa ya batu na sala nde nini na se comporter bien te. Pona ye ko se comporter bien te eza te. Pona ye s'il faut que non désordre salama. Ye mutu aliboso a okotisa désordre. S'il faut que non abeta mutu, ye penza mutu aliboso akoya ko beta mutu. Wana penza nde Naomi Lufiakenda. Bandeko nanga histoire oyo nazo betela bino eza film na biso kane boyebi Étoile Ines TV ayaka toujours na banalise. Tosalaka banalise ya ba film na biso kanenge ezalaka. C'est aussi une façon ya koya ko sensibiliser batu bakendo consommer surtout ba film na biso ya sika. Ebele batu bakoya koloba mama tayo moko ovandisi biso ka boye. Ovandisa biso penza ka boye pona kolanda analyse. Ezana batu ebele basengaka. Ezana ba film ko tu mosusu na sala analyse te ebele batu ba o déranger mama tiela biso analyse, salela biso analyse parce que tant de personnes bazalaka na makasité to bazalaka na tante ya okendo landa ba film yango soki to saleli bango analyse en tout cas ba se retrouvaka moi facilement. Film na biso ya sika ekota déjà chez Yemoko Poutine de l'écriture Belvi Kandila patrona mwasi nzambe balobi soki mama akomi soki mama lambi en tout cas biso musala na biso eza nini kokendo consommer kokendo lia na pete nyonso kokendo lia penza na kitoko nyonso bandeko na ngai faut to soutenir kaka surtout soki omoni mwasi atelemi penza pour na kosala entreprise tokende pe ko soutenir ye na ndenge ya bien la famille. Alors na sengi na bino nyonso bolanda Étoile Ines TV soki nanu kota epai ya Belvi Kandité to oyebaka Belvi Kandité komaka Belvi TV la famille oromona ba film kilikili. Film na biso ya kitoko ya turoyo eza Master Master nde titre ya film na biso la famille. Na film na biso ya sika oyo tozana banani Mama Miloaza, Mama Leanda ya Aza, Tonton Omar Rika Bongwaza parce que tant de personnes déjà babando tuna Mama Étoile siko to mona Tonton Omar Rité et pas ya Belvi Kandi la famille ya turoyo Aza Tonton Omar Aza la famille mutuna biso oyo pe asekisaka biso mais na film oyo Aza moi calme makemba ye moko nada pede nada kuna pe aza bandeko nanga azo jouer Tantine Popine aza kuna Mama Milo aza kuna bandeko nanga
film ya Turoyo. Pourquoi pas Mama Kalunga, Mama Jolie Kalunga, yepe azakuna bandeko nanga, film moko ya kitoko. Tokende ko consommer bandeko nanga. Tango to consomma kayango, déjà kande to loba, lelo déjà 4e partie, to 4e épisode ezokota. Tango zotala kabongo, kobosa na pete ko sala partage. Ba partage na bino e ko sala keno, musala penza ya yemoko poutine de l'écriture Belvi Kandila patrona et kende surtout liboso. Pona bino oyo boyaka toujours kofinga Belvi Kandi mata kita botika mwana batu kimia. Botika poutine de l'écriture kimia s'il vous plaît. Botika asala musala. Na Congo na biso mosusu ezalaka ki mutema mabe, mais mosusu avant finga mutu, avant olobela mutu mabe, mosusu totala baloba nini zonga sima zala pe mutu tala taba evre o moi zo sala olobi ata on finga kaye wana mosusu na batan wana izande batan ya komaka na ye ba film mais ngana zo ya ko finga ye ekozala malamu mingi avant finga kanisa bongo ekosunga yo pe makasi. Vanité de vanité, tout est vanité. Dans la se ya moyo yo, toza ba lekenzela, eza biloko moko kotia penza na motema, la famille. Film oyo ya Mastor, eza film barol eza ebele. Côté mosusu, poutine de l'écriture, bandeko nanga na Mama Milo. Mama Milo aza semeki ya poutine de l'écriture, aza semeki ya Belvi Kandi. Bandeko nanga koswana mata kita. Bazo swana kuna na niveau moko pas possible. Côté mosusu tonton de corps na belle sœur na ye. Na kombo, c'est qui encore son nom? Mutuna biso ba français mingi. Kombo na ye échappé nga mo muke la famille. Bango kuna pe mata kita na koswana. Côté pe mosusu, Mama Leya. Bandeko nanga Mama Leya na Aziza baza ba belle sœur. Bino moko boyebi Mama Leya. Mama Leya azalaka très gentil mais azalaka matata. Soki donc o sali soki ndenge nino sali makambo moko Mama Leya sepelaka nango te, en tout cas akoyela yo mabe. Biso tokanisaka kaka no te Mama Aziza nde azalaka matata te. Mama Leya za matata moko boko kokate. Donc film moko eye penza na mateya ebele. Tokende ko consommer la famille, tokende ko sala ba partage, tokende ko lia mama asi alambi. Toko zonga lisusu pona osala ba analyse mosusu ya ba film kandenge zokende, kandenge to ya ko pesa ba conseil. Yanga kutu toli nanga na ko pesa surtout na moi sujet ka ya muke oyo, to na moi analyse ya muke o na yaki ko sala. Bande ko nanga soki ozalaki na mutu bolinganaki, ozalaki na bolingo kosala kino mwasi yango aye kozwa zemi yango aye kobota, mais omoni ke na relation wana ekosimba lisusu te, moyen ovanda eza te, omi longoli na yo na relation wana, alors ekozala malamu mingi tango okota na relation na yo ya sika kozongela ka ba relation na yo wana ya kalate. Ata soki mwana za kande tomona ka ba famille mosusu ba couple mosusu pona kotia kimia, omona mwasi soki abota na mobali mosusu, Nzambe aye kosala ye grâce lelo abali mobali mosusu, omona mwasi azui papa ya mwana na ye na mobali na ye atie bango en contact. Soki mwana za na problème ya eloko, papa na bango akobenga mobali ya mama. Na kote mosusu soki pe mobali abali eke azaki na mwana o abotaki avant mariage na ye, eloko ba papa ebele basala eza nini, akozwa mama ya mwana na ye na mwasi na ye atie bango en contact. Soki mwana za na besoin ya eloko, mama wana akobenga mwasi na ye pour que makambo nyonso na ndako libala ezala clair. Parce que soki opesi ex na yo accès ya kotala mwana, bandeko nanga yango ne place ba makambo ba mubulu ba makambo ya somo ekotaka. Ba film o kande na lobaka, ba film Belvi Kandi eza ba film moko eyaka ko éduquer en masse. Dans la film moko kaka boko zwa penza ba makambo ebele ekoya kote ya yo
ekoya koteya bino plutôt bamakambo ebele ekoya pe kozongisa ebele ya batu na nzela bandeko nanga na système moko ya bien. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Ines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka temps penza na bango hein. Pona kolandaka biso. Grand merci na bino nyonso bozwaka temps na bino pona kosalelaka biso ba partage. Mosusu batindeli biso ba statistique ya makambo nyonso ndenge ezalaka la famille to sepelaka na biso tellement que ebele ya bato basalelaka biso ba partage. En tout cas, merci mingi makasi nzambe alola apambolaka bino. Grand merci na sponsor na biso officiel. Grand merci na ye sponsor na biso atika biso te. Azalaka toujours et encore elongo na Étoile Ines TV. Sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, bambote nanga na Madame Judith Diampovisa, bambote nanga na Mama Céline Kaba, bambote nanga na yemoko Madame Marie-Josée Chala, bambote nanga na Madame Vicky Mombonzo, na pesi penza bambote na bamama nanga chérie, wana na moni Mama Joséphine, Mama Tina Sambia, Mama Titi, Mama Eugénie, Maman Germaine depuis États-Unis. Bambote na tonton héritier Yola, na pesi bambote na David Divi, na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kande na lobaka chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial. Soki oza na posa kandenge bomona ka Gavcœur elekaka chez Étoile Ines TV. Ozana business na yo, ozana mwa makamu na yo salaka, ozana besoin elekaka pour que ozwaka mwa clientèle ebele na système moko kitoko. En tout cas, n'hésitez pas ya ko benga kabiso na système moko. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota bajena na bajene ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.